ko réussir na réseaux sociaux avec aide ya intelligence artificielle ezali kobima comme si eza secret moko boye soki mpe ya ndenge nini. Objectif ya video oyo ezali po ocomprendre ke eza secret te, ezali juste volonté ya kobanda. Ntango yo obandi kotala mpe batutoriel mpo esunga yo, okende liboso oza kotanga mpe epuis okoki mpe ozala na coach yango mutu ekosala ke oavance, donc ozala mpe na succès na réseaux sociaux. Prompt ezali nini? Soki olandaka nga na page Facebook na nga masolo ya Jonas, oyebi ke napostaka trop, nakoposte trop wana, napostaka mingi baimage yango eparvenir ko ede ngai na mois de mars 2026 na généré na page moko na généré 1300 et quelques euros, ok, dollars plutôt, 1375 dollars. Na 1375 dollars wana, $1000, 1076 dollars euti na ba photo, 287 euti na bonus et ba story pe ekoti mwa quelque chose. O remarquer que vidéo ezali wana te parce que na mois de mars na diffusaki ba vidéo te na page na ngai masolo ya Jonas, ok. Alors mingi ya koloba ezali, mais na banda ko limiter ba vidéo na ngai na ba plus ou moins 10 minutes. Ba vidéo oyo pena oyo veut dire ekoki garantir ndeko na yo esika na politique ya RDC soki souci na yo yango wana, veut dire ma visibilité na réseaux sociaux, même entreprise, donc veut dire okoyeba ndenge nini ya ko coordonner donc marketing ya activité na yo, ok. Alors nalongoli photo oyo po capture oyo po mona nga bien, mingi ya koloba ezali mbongo eza kotelingana na réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que bato ebele bakreaka mpenza te, tozwaka par-ci par-là to partager, ok. Ce n'est pas mal, mais nde sikoyo ba plateforme oyo bakomi de plus en plus strict. Bon, bakoki bakata yo visibilité et bakoki ba démonétiser. Ko démonétiser les pages ou chaîne YouTube, bon, voilà. Bon, nalobela moko, ok. Nalobela na nenga page Facebook. So ba démonétiser yo, ndenge makambo ezalaki kala, soki osalaka marketing na yo, bon, kuna nde ose retrouvaka, mais ose retrouvaka te na mbongo oyo Facebook efutaka yo ndenge otiaka ba contenu na plateforme na ye, oza na visibilité na yo, ça ne dérangeait pas, tu te retrouves. Mais sikoyo bakomi ko bloquer, ko freiner visibilité, ba démonétiser yo, likolo nango ba freiner visibilité, alors équation se compliquer davantage. Yo sikoyo soko créaka penda ba contenu, bako démonétiser yo te, bako freiner visibilité na yo te, ozala stable, ozolia mbongo ya marketing, ozali pe kolia mbongo oyo Facebook efutaka yo, ok. Marketing de base na biso eza politique, mais à part politique, bon, bakopa ba terrain ezali, bakopa ba palais ezali oyo kifuta un peu likolo trop, et bon, même hôpital ezala pe na besoin marketing, donc c'est un peu ça, ok. Ba agence ba fret ezali, ba mambo belé ezali oyo, bon, voilà, tu peux te retrouver ata soki oza ko se retrouver te na oyo plateforme ezali ko futa yo po tiaka ba contenu epa na ye, mais oza kaka na besoin ya monétisation wana, parce que eko garantir yo visibilité. Non seulement ça, on se retrouver plus ozu côté oyo, ozu pe côté oyo, ok. Contenu original, donc yango mutu eko permettre yo ozala toujours na ba monétisation, contenu authentique, terme ya sika o YouTube ye nango,
nako limbola yango awa te na lobi kaka po yo ozwa courage ya ko rechercher yango et puis au comprendre contenu authentique ezali nini. Donc eza parmi babiloko oyo mpe baza démonétiser nango bato mikolo oyo. Ok, voilà. Alors on continue. Procédure ya monétisation Facebook eza direct te, ezali sur invitation. Soki oyebi makambo ndenge ezalaka kala, bon okopesa importance na bavideo, oko éviter kotia babiloko ya bato ebele. Ok, okotia na yo biloko ya bato mais ezala na contexte moko boye, o transformer yango mwa moke banini, ekoki ezala photo mais obeti lisolo mpe mosusu okomi maloba na yo moko original et accompagner photo wana. Donc veut dire ezali na bafaçon ebele oyo okoki osalela élément ya bato mais ebimi original epa na yo. Omoni. Donc procédure ya monétisation Facebook eza mpena direct te. Procédure ya monétisation YouTube ezali direct, bato ebele bayebi. Donc ya Facebook nde bayebi te et c'est très compliqué. Alors il faut biso ba coach to accompagnaka bato. Bayebi te ke soki moto a coach nde bafutaka ye te. Non, ba relation na nga kala c'est donc eza makambo mosusu. Ok, oyo nazolobela bato ya sika, ba relation ya sika banini, bato oyo peut-être osepeli yo mpe ozala na mwa influence na politique na biso na économie na biso d'une manière ou d'une autre. Donc veut dire yo mpe ozala moto ozo contrôler mpe oza koinfluencer mwa visibilité wana, ozomopana. C'est ça. Alors talaka nga, partager, tindela moto oyo eko-intéressé ye parce que kosala makambo donc sans que ozala na succès alors que eza compétition, bon eza likambo ya soni. Soki oyokaka no soni te wana yo. Donc okosala réseaux sociaux te et puis oza moto asuka et puis oza kaka wana et puis oza à l'aise. Ce n'est pas normal. Yango ba coach bazali. Nga naza moko ya ba coach. Alors procédure ya monétisation eza direct te na Facebook, na YouTube eza direct. Et tant oza coincé, okoki oposer question et donc aujourd'hui accompagnement par rapport à la situation, okosa la recherche et ainsi de suite. Ok, voilà. Alors on continue. Eloko nini o ngai nakoki na apporter na carrière ya mutu par exemple. Ok, bon oza na succès na TikTok, olingi okende YouTube, nakoki sikoyo na assister yo na pont wana. Eza te obengi kaka bon 2-3 mots mbala moko comprendre, mbala moko yo moni ke ozwi coaching. Non, ça prend des mois, ça prend même des années. Voilà, mais ko changer plateforme, bon so oza déjà na succès na plateforme moko songolo, c'est pas trop compliqué. Eza juste ko expliquer yo makambo nini osala na plateforme wana mosusu, koto olingi kende banini po donc ozala pe na audimat, c'est-à-dire batalaka yo pe kuna badire ya bavideo banini mambo ebelebele. Wana ezali parmi babiloko oyo nakoki nasala na expliquer yo makambo nini okosala na début. Omoni biloko moko bongo outi Facebook olingi okende YouTube, outi TikTok olingi okende Facebook, babiloko moko bongo ezali parmi apport na ngai ya monene epa ya moto oyo aluki coaching na ngai. Ok, alors c'est ça. Donc bato mingi bazwa makambo neti baje azopese ngai, bon donc apenza préparé te banini, donc biloko moko bongo. Alors nga na mona comme si olingi no lexela ngata na kozwa yo sérieux te, vous comprenez, na kozwa yo sérieux te. Ba monter eza nango ba monta moko boye te soki pe ya ba ndenge nini, mais ezali une façon, une sorte ya consultation. Oye na vrai problème, ya Facebook ou YouTube,
na accompagner ko résoudre yango epa na nga eza consultation mais nakoyebi biso teke consultation mpo koloba tosololi kaka ofutisi nga alors olie ezala bongo c'est-à-dire na rendre service moko spécifique ofuti nga mpona service wana ozwi confirmation ke yango ayebi mpenza makambo ya réseaux sociaux na abi teke makambo nyonso ya mokili ya Facebook ou ya YouTube oyo nakoki na répondre ok bango moko baya na baservice oyo ekoki répondre ti jusqu'à un certain niveau donc données ebele ezali sur internet mais soki yo olingi ozwa baréponse ya coach alors yaka mpena mobimba so oza siko bato ya balevel wana bo tika bato oyo mpena balobaka na internet bango nde bacontacte nga mpo tokoyeba ndenge nini ya kodevelope bato ya mitu likolo wana bango nde nga nayokanaka na bango bien so oyebi moko mobimba oyo ekobima na monoko ekokipe titre na yo te wana na rappele kaka bato mosusu oyo bazocomprendre je bien te ndenge ekendeki bato wana ya mitu likolo oyo nga nakoperaka na ye nde sikoyo ye sikoyo akozala bon tosécurize ye na page na ye na bilobaloba na ye na banini tout ça comme ye moko atangaka te so aza vraiment na volonté azolanda badirective à maintenir visibilité bino bosolo ndenge bosololaka mpona visibilité na yo et puis donc biso nga na ye mpe tosololi par rapport ya service oyo nazali korendre ye voilà alors qu'est-ce que moi je peux apporter nalobeli yango déjà exigence mpona prix bana ngo bazalaka trop exigeant mpona prix mais otangaka te ozomaîtrise plateforme te audimat eza te oza na nkombo ya kala oyebi peut-être koloba koswana me nde sikoyo kote bacalcule mpe mobulu mutu wana oyo azoya bon résultat oyo ya kozwa eza kaka kino bon ekomi kaka neti kaka boyebani omoni me makambo oyo yo osaleli ye na oyo ye afuti yo donc ya pas photo ye afuti ebele osali presque eloko te bon abénéficie kaka ke obwakaka ye mais quand il faut quantifier apport na yo na carrière na ye ekozala musicien c'est pas obligé ezala politicien ou quoi politique nde mbongo ebima mwa to musique mpe ebimaka musique eza un peu plus structuré que politique donc na kata masolo nayebimam na aloba ouais musique eza un peu plus structuré parce que eumeli déjà et voilà donc politique bon bato na bato bana mo façon na bango mo basalaka banini tout ça na bato baza ka moko bon kolobela 2 3 4 personnes en même temps ezodérange te ok bato basalaka makambo en groupe kozalaka yo moko ça ne va pas ngai naluka mpe nazala siko na bato oyo ya nga bato oyo donc veut dire baza na kati ya idéologie na nga tobandi collaboration soki olingi kaka ofuti bon obendani pomeya te mais soki olingi sikoyo ozala moto oyo mpe ozodefendre nga ouais okose retrouver c'est-à-dire mwa baconcept oyo na explike yo yo mpe ozolobelaka ngo na baémission banini donc towana mwa vision d'ensemble kope mpe ya promotion mpe soki ye ekokweyela biso nyonso wana bato na nga kala ça ne dérange pas omoni donc oyo eza siko bato na kobanda kokopere na bango sika donc nabandi avec intention ya donc ozotravaille na nga na sens wana ok donc toujours travailler ensemble mais soki olingi mpe kaka service pan ofuti toke nango bongo donc c'est un peu ça alors kozala trop exigeant alors que ozomaîtriser visibilité te ça ne va pas faut ozala na visibilité olandaka condition règlement ya plateforme koto otiaka baélément na yo comme ça okozwa bambongo ya baparci par là par rapport à promotion et au rendre bato wana mpe service ya malonga ok voilà alors ya possibilité ya kosala baerreur grave na Facebook exemple ya erreur ezali bon ozali na
administrateur oyo ezali peut-être Facebook na yo moko boye mosusu et obosani ba mot de passe voilà ozo parvenir sur kokota te na oyo okotaka oza pe administrateur mais eza na ba privilège ndenge moko te tout comme mpe compte ya règlement par exemple compte ya règlement ezali neti AdSense ezali donc côté oyo efutaka bato ok alors yango sikoyo soki eza na Facebook moko boye oyo yo oza na accès nango lisusu te bon c'est-à-dire que okozala obligé il faut koma na accès na Facebook wana po résoudre problème oyo oza nango na compte na yo ya règlement eza problème oyo boye ya très sérieux et bango Facebook bakocomprendre te ke eza yo kaka et bakopesa yo accès na compte te parce que olobi ke eza yo eza na procédure moko boye procédure wana pozala na plus de chance ya koréussir fozala na appareil fiable appareil moko boye osalela mpona kokota na Facebook wana bon en tout cas bato mwa ebele baza koéchouer ntango ocomplike makambo trop bon voilà okoki okoma limité mais soki Facebook yango sikoyo eza na biloko neti napesi exemple eza administrateur na page moko boye ubien eza na plus de privilège na page moko boye et donc ça ne va pas ok voilà okosala ba erreur grave wana eza kaka mwa des exemples oyo napesi mais eza na déjà eza sur invitation okogaspiller beaucoup de temps sans oyeba otia ba effort wapi pose invitation rapidement invitation par rapport ya monétisation alors point mosusu oyo nasepeli nalobela ezali 11 labs bavideo ya intelligence artificielle c'est très facile kodétecte ke ezali video ya intelligence artificielle ya maintenant moyen ya koremplacer voix ebima voix moko boye beaucoup plus naturel 11 labs eza na possibilité wana option ngo ezali pour l'instant soki okoti na ndenge ya ordinateur okoki oremplacer voix bon soki babiloko ozosala ezotalema une façon ya kogarantir monétisation na yo ezali kosala neti babiloko wana baza na bavoix naturelle ebele ya bato bayebani bacopie baclonage ya bavoix wana oyo yo okoki outiliser donc okoki mpe obouge yango mwa moke ebima lisusu beaucoup plus original comme ça ozala victime ya badémonétisation te ou bien bakati yo visibilité banini biloko moko ya bongo mamo nazosala loba ezali barecherche ya baannée des années kotangatanga trop banini 2023 nde na bani makambo ya Facebook temps plein korecherche koaccompagner bato bakoma monétiser kosala donc veut dire makambo ebele ok alors sikoyo tokomi 2026 donc soki ozwaka vision na yo ya politique au sérieux quand je dis politique nayebi te ke donc soki nani yango wana abenga ngai te nga na traitaka na bato kaka balobaka bato ya mitu likolo wana banini tout ça alors wana politique totie de côté tokei na ekozala musicien moko boye ekozala je ne sais pas comment kotravaille na nga mpe elobi te ke okoma travailleur na nga non kotravaille na nga c'est-à-dire toza sikoyo na vision moko tozwi cope ya marketing ya concert moko boye tokoyeba ndenge nini ya koimpose prix na biso e na koprefere mpe bato base deplasaka okendeke mpe baconcert yango banini donc ntango tokoyi babi bon équipe ya Masola Jonas na bato na ye banini tout ça omonake tokozala exigeant toyebi ke toza na audimat et non seulement ça donc équipe moko ya bien ya propre banini esalaki bato mosusu bakende concert bamona biso omoni donc c'est
C'est un peu ça. OK? Alors, voilà. Donc, vidéo, eza tellement important. Tindela moto ako sepela nango. Moto azalaka na ba question ebele ya réseaux sociaux. Bato ebele oyo na accompagnaka. Bon, omona batie moto ako comprendre aspect technique ya ba masolo nazobeta mpona ko orienter ye. Kota boye tout ça. Donc par rapport ya problème oyo tozoluka korésoudre ekozala nango compte na yo, mais mwana nde sikoyo amaîtrise mpe mwa technologie. Mwana yango ta mosu aza na université mikolo wana soki aza na ndako, bon totravaille na ye mpona kodekante situation na yo. Très souvent ça se passe comme ça. Ekozala mpe mobali nde aza kale, donc mais YouTube ya mwasi ou Facebook ya mwasi ou je ne sais pas comment, mais napesi kaka mwa idée ndenge masolo yango ezalaka. J'insiste sur bato oyo nga nakotiaka bien donc veut dire tokose comprendre bien. Moto alobaka mpe akolekisela nga temps te, akoyela nga bamakambo moko boye te oyo ayebi nde déjà ke na kosala te. Toyebani toza na réseaux sociaux, oyebi ke oyo asalaka boye oyo asalaka boye. Nga na nga kaka mwa technicien na maîtriser mwa visibilité banini YouTube na nga elali parce que na mipesi na page na nga masolo ya Jonas. Na Facebook toza na ba page ebele, OK? Donc mois 2 mois 3 mois 4, donc c'est ça. Eza neti YouTube te oza na page moko boye na chaîne moko otie ba effort ebele kaka wana. Non, na Facebook c'est différent. Na Facebook voilà, ozali na ba page un peu différent, oza se focaliser na boye, oza se focaliser na boye, oyo kote oyo bayebi yo, kote oza anonyme banini biloko moko ya bongo. Oyo ezali mbongo ya page moko. Na yebi te ke ba page misusu donc yango mpe ekotisaki boye, ça peut être plus, mais ça peut aussi être moins. Nazolobela oyo page moko masolo ya Jonas, makambo oyo parvenaki kosala na mars yango oyo. Alors mbongo oyo ezali une fois eloko moko ezolakisa ke page ezali nango en bonne et due forme, OK? Mais moto aza mpenza na vision ya réseaux sociaux ako tia motema na bambongo oyo te, akotia motema na bamarketing oyo ya kosala par rapport ya image na ye. Baconcept ekofuta beaucoup, baconcept oyo ezotalama. Concept ekozala bien mais ezotalema mpenza te. Baconcept oyo ezotalema bon okotisa bambongo ya ebele mpenza koleka oyo tozwa na biso mpenza eloko ya malonga te. Barelation na bamakambo mosusu oyo tosalaka yango mutu emotivaka biso to continue kolobaka oyo, OK? Donc c'est un peu ça. Nakomi déjà na 23 minutes, OK? Na mekai kosala eloko oyo na version live na butu na batongo ba air na nga wana, mais son ekotaki mpenza bien te. Yango nasali boye nazotia yango na YouTube, na banda kobalanse ba video ya boye ebele. Nalobeli application moko lelo 11 Labs, voilà ba application ezali ebele. ChatGPT edaka nga par rapport ya kobongisa ba image ba belebele, mais eza yango moko te. Pixar nazalaka wana tout le temps, ba Adobe Firefly yango ezosala nga na ndenge ya moke te. Ba application ebele misusu ya ba chinois, misusu ya ba américain, misusu ya ba français, misusu ya ba british, donc des fois te quoi, OK? Coach na bino ya makambo ya intelligence artificielle ye oyo soko aborde nga bien, tozala vraiment bien, relation moko boye ata molai ose retrouver pe. Mais ba oyo sikoyo bamekaka bato oye mabe ou bien bon oza na mbongo mais ezoyebana te parce que nga nazwi te, nayebi te ke opesa ngai ya gratuit kaka boye. Non, par rapport à service banini yo osala nano te, mamwana eza te, ofuti nga et puis donc nasali. Alors po ebima te ke soki mpe ndenge nini yango sikoyo premier paiement wana nalingi te ofuta nga mpona eloko moko boye nakosala.
ou bien eloko moko boye na ko-recherche. Non, non. Nalingi ofuta nga na eloko oyo nga moko na garantir yo ke je suis capable, je maîtrise ça, situation kozala décanté. Et puis très souvent eza bambongo moko ya ebele mpenza te. Oyo ya ebele mpe nakozwa ngo ya ebele mbala moko te, nakozwa ngo ndambu par rapport ya ozoutilize nga mpona ba divers services et donc oko maintenir image na yo par rapport ya vision na yo, intérêt oyo oza nango na réseaux sociaux et voilà. Donc c'est un peu ça. Alors nasuki awa genre ba video ya boye eza ebele mpenza te, oza na ndeko no moko boye visibilité mobulu, bon balingi mpenza te, ba message eza passé ezoleka bien te banini. Alors donc journaliste na ye, je peux travailler avec ye moko directement te, parce que voilà, moi je ne travaille pas comme ça. Nako aider nde journaliste wana. Et puis eloko mosusu ya ko retenir ezali les mieux organisés mutu bakozala na pouvoir. Elingi oloba nini? Elingi oloba ke neti nga ndenge na ye boye, soki personnalité na nga eza mpenza na kati ya masolo te, mutu akorecopie nga epuis nga nabungi na nga absorbe ba effort na nga, absorbe ba façon na nga mwa ebele, bato bakomi na bango préféré ye. Donc il faut sikoyo koya mpenza na mwa personnalité, na mwa ba stratégie, mwa ba façon de faire, donc oyo mutu akoki kobotola yo yango te quoi. Voilà. Alors bozwi vraiment cours ya lelo yango wana. Pasteur John amotive nga ye asala mpe ba émission mwa ebele mikolo ya ye moko kaka azoloba. Donc oyo ezali un peu émission similaire, mais nga na olobela mingi visibilité. Soki onéglige ou bien oluki ozala en bon terme na nga trop tard, ntango mosusu osimba te parce que osalaki déjà mauvais départ, oyaki déjà mabe. Bato sikoyo bon misusu oyo peut-être bapesaka biso ba opportunité, eza na misusu bon alukaka basalela makambo gratuit alors que ye bafutaki ye. Yango omona bato mpe balingaka bango kotravaille na ye te, obi afuta moke trop par rapport ya oyo azwi. Yango wana omona bato mwa mingi bakende na bango kaka direction moko, bato mwa mingi bamipesa na donc moko wana oyo aza déjà peut-être na mwa réputation ke te ye asololaka bien, omoni. Donc c'est un peu ça. Je suis masolo ya Jonas, je m'arrête ici. Intention ezalaki ya sala eloko ya 10 minutes, mais tokomi na 28 minutes. Ok, voilà. Merci beaucoup, je vous love. Et je dis, je suis de retour, cours ya visibilité chaque jour quoi. Je suis masolo ya Jonas.